Masana biso na biso ta pétage. J'ai cherché le monde. Ah il y a kota monde na biso ay baki abando sambo ne ka chaque jour. Après ça combien? Azana donné d'abord azana donné pour prophétisation. A prophétiser nini ya solo et salama. Ndaver mo bolandi Patrice. Bonsoir kaité ka nzambe ana nzambe te. Tampo. C'est yo simba déjà pour na. Tampo. Tu dois ba pasteur to komi pe ba musicien. Lokolo ya komi pasteur, il faut tout na biso pe ba pakao to vana na ye. Doctrine na ngweza ka. Aza mosali nzambe te, aza mosala whisky, aza mosali ya pétage, aza mosali ya trouble. Nalesi. Nzamba pezanga mama tina na tina. Tala ba aventure. Ngaye. Petanga sokine na tina. Donc elongine se muta tala ngo boye donc aloba ya muto ba beta ekake. Obe muto yo asi apola ba mboma ye. Patrice a touché ngata binga mutagere. Patrice a touché ngata binga mutagere. Binisa ngana oyelo ba vidéo na onyo soto. Na mitakala ba publier yo. Te pour frère Patrice akoluka banda lelo ti lobe ozwate. Zaka kozanga. Nile sa boyende kozala na regroupement o bango bazalaka. Ndeko nanga. Makambo ya zo bana komba frère Patrice eza kozanga moto. Eza kozanga Saint-Esprit. Au moins so na Saint-Esprit. Saint-Esprit ko guider yo. Ndana après ayana mo nga piroger na ozela moto. Teza mamba wenge teza penda nga piroger na zozela ye aya. Akozo frère Patrice te. Papa, frère Patrice. Frère Patrice mtemba bonjour. Batu bayate, obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, mukolo fait tilata mabe. Maison divers. À Bossali Minoté. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Nos abonnés de Congo et Sengo, officiel plus télévision, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous. Abonnez-vous massivement. Merci à nos abonnés qui sont déjà abonnés. Je demanderai aussi humblement à notre cher téléspectateur qui nous suit de partout. Abonnez-vous massivement, c'est important. Merci à Pati Bongongo qui est scotché, connecté à suivre cette émission, et puis pourquoi pas à Giambo Dalo très spécial. Je te salue affectueusement. Welcome to Kinshasa. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, Jean-Cy Luonda reçoit encore Piroger. On va essayer de s'échanger à travers les actualités qui se font, qui se passent aussi sur les réseaux sociaux. Tout mais un peu solo là, qu'est-ce qui ne va pas? N'a mon question d'ami tout na banzoi, bakufa, basila. Tout bazalaka kaka, manzaka. Est-ce que manzaka ici là, tout manzaka ezalaka kaka? Piroger, je te salue, bonjour. Bonjour Jean-Cy, bonjour nos fidèles internautes surtout sur la chaîne Kitoko aussi très bien. Bonjour à son excellence monsieur l'ambassadeur de la paix. Yanawengema Makanda Werason. Bonjour nos fidèles de fidèles, fanatiques qui a Wenge musique à maison mais partout disséminés dans le monde. Bonjour, Biro Nabiso, oui, quand même, à CG Junior Katakata, Dr. Pichu Musungu, dans un moment, bon, Maître Ninja Sikatenda, Cordo Papi Mvula, Sankara Wewa, donc, tous mes collègues porte-parole, Papi le Prince, Sédico, vraiment, sans oublier, Adricha Sénateur, à niveau à Luanda, donc, Bino surtout, Bambote, voilà, Piroger, une très belle chemise, hein, voilà. Couleur d'été. Et c'est bien boni d'abord Wenge musique à maison mère. Oui, pour ne pas être ingrat par rapport à ces mises, là je dis merci à mon vieux Gabin Manès.
Hier moto a salé un cadeau, a fait un Roger vraiment. Na linga mingo salam sano bien, a même un cadeau vraiment c'était trop bien. Il y a Gabé Manès, merci. Voilà, pour revenir à votre question, Wenge Musique à Maison Mère en super forme. Très 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 bien, très très fort. Werason continue toujours na l'ure naie, il y a promouvoir jeunesse, il y a promouvoir les musiciens qu'on former toujours donc net aux autres comme la 4e vague. Pour Mikolo na Maison Mère on a assisté ma vague. Na moni ba test zongili ko salama. Na moni Kirikou aye melwa ko kaete. Jamaïga travailler à Kirikou. Non bon, moni Wenge Zarabongo et surtout Zara concurrence loyale. Le roi de la forêt et le Kembisa Bamisa Maison Mère bazala dur ne bazala wana. Et ça concurrence loyale wana Werason asala Bamisa. Binomo mona asala ngo ferina et boalotin. Donc Ferrené Boaloté ba betana pena na podium asala même na Bercy na asala en Bercy na Lobeso voilà bisiko biso zara okoyi batiki kidiba soki pena ke batelo combat ko kite okoyi mususu atikali ndenge zala voilà donc tout ça très bien tout ça na ba répétition mikolo tu répétera mercredi jeudi na 155 cours de Zambrota et pas Théo Zambrota ordre national moto yo aliara dollar na bateau pour tout le monde aliara dollar il a la tête mais ce qu'on aliara des dollars na bateau vraiment tous avons na mercredi jeudi et tu en studio Igor Rasson le roi de la forêt na Wenge Musique à toi na studio tout ça ce album Masika na kombo ya Morote oh je vais la voir à son moutaba titre besoin d'intervention rapide ba solo la bien Morote to lo ba bolembo la sanit to lo ba bomela soupe bolembo la san donc comme Morote comme problème Morote flashing eta Morote les sous o meki batikio turo ouais ouais Italia ah oui vous a makasi ouais donc bino to ba bin sa album bolenda pour Morote zoya Morote black. OK, puis Roger toujours avancé mollo parce que l'actualité vraiment ezali question na liboso. Est-ce que Banzo ibazala kaka? Ben oui. Banzo ibazali, Banzo kaka systématiquement black. Bonsoir. Manzaka ezalaka. Oh menga mona na mona manzaka manko ingamo puis Roger. Déjà au mona qui sort au mekina wera na 12h juste 12h 10 secondes. Mais apparemment vous avez vraiment la force où ils allaient calater manzaka. Te yo siko na comprendre yo linga tout ça la violence. Président la biso wera son ambassadeur de la paix. Tout ça la violence te. Biso photos ab exemplaires. Beaucoup mon système nini parce que le bosso violence ezalaki. Tant où wera son a comme ambassadeur, bodozet. Parce que le système nini comment intelligemment. Nous nous battons moralement et non physiquement. Voilà. Si on a cas où je me pose la question, tant banzo ibalandaki message to bamanzaka, parce que nami tout na barobunda moralement physiquement te message ni message au lelo et côté na toile na éviter ce qui bino da botali yango na biki ya Théo Zambrota tali yango tonton Didier Max atali yango depuis Londres, tonton Clovis Film par maman Doris balandaki yango pe depuis Londres. Autant qu'image à Denis Lessi. Ndenan. Prophète de la nation. Ah, nation, oh, ils ont un prophète comme bon. Prophète mon aîné à Moka, Denis Lessi, prophète de la nation, l'homme de pétage. Ah, nini. Un fou national. Un fou national. Et puis pétage, yani. Ils ont folie. Folie. Pétage na bon français à folie. Et l'Europe, même Denis Lessi, a regretté de beaucoup comprendre la vision a été. Eh, ya, on moni tout troublé ban nzambe te. Vision. On moni on a agency. On moni nzambe, ouais, to sambela ka to mona ka été mais to vivre na ye. Nzambe azali papa créer biso. Tout ça kana na kombo na été. Nzamba fa pas ka dire ndo mona nzambe. Ezana batumsu bo mona ba otambola mais ça kufa kala. Mais si Denis Lessi pour na yo. Ozomona ke nzambe azobakisa toujours makambo. Ye aza brebis égaré, ye nzambe ko tout ça bossa na ye. Ah brebis inspiré bongo. Aza inspiré te, azali lelo oyo azo sala stage ya sorcellerie. Omoni eloko babengi mutema mabe. Jalousie.
soki moto alati yango na nzoto na ye azosala nde stage ya sorcellerie. Sorcellerie ndeni kasi te azosala de vie na ye aocontinue kaka koteya baeglise ezosala plein azoteya te makambo ezo avance yo mona église na ye. Oui, ezalaka na komi na matete na tv mpena boye yo moni azoteya bato mpena bavandi bato baza mpena bato bavandi mpe baoyoka ye azoloba. Oui, bazalaka te bazalaka te wana ezali babiro na ye bamasa na ye na ndenge akope mpo ye en vérité aza coopérant aza frappeur nde frappeur eza bato bakosaka bato tuna ye na manda chante babundaka mpona nini ye na manda chante babunda fo tuna ye jour okuta na ye bo tuna ye na manda chante père spirituel na ye non ezalaka cope nga nayebi vi ya Franci natekeli yo bimisi yango prophétie tobeti français eloko yango français abimisi eloko tokaboli on a Franci wapi Jansi pardon Jansi donc exemple ke nga nayebi vi ya Jansi nayebi ke Jansi ndenge aza na l'art Jansi aza na badifficulté moma ezolekela ye peut-être ye na mwasi ne baoyokana te wana te kisko via Jansi que Jansi na mutu Jansi ana mongo tout ça ngai prophète lokuta na TV na beti ke nzondo frère moko Jansi asala na Congo Sengo TV azana boye yo bino vando bi ngai eloko sko Joana ve tampo asala yango wana ve tampo sune zwezwe sune kasi oyo lo banat on a zotanga komba manda chante te manda te de la nation manda chante te Joana a tampo wana on a vu muta tampo te bon to tika to iso yebi te tika mais oyebi te ke na Congo atoza na producteur exclusif ya ba tampo papa tampo oyebi ete papa tampo producteur exclusif ya ba tampo akenda même poto pour ba soigner et simba te mundela kokate bon akoma na dernière couche papa tampo sunani jo auti poto awa akende na baboîte to simba basoko basi ba chel bani papa ki na rapporter belé soki deni wana otolo ba deni wana yo na zolo ba prophète de la nation Denis Lesi te aza prophète te azali escroc azali jusqu'au nim to benga ba tampon de yeko bo prophète na ba tampon c'est yo mon ari bien les tampon te ba dindisa ye mutu na ye na maya moto bo ba dindisa po ani c'est un problème tu yoye ba frappe akena ko frapper ska ba frappera te omoni nzambe agiste omoni so oziki nzambe atikaka ya si ya mwande bazala ya zikaka na elongi e bon maboko ko zika te ba kotsa mutu boye zaka na maboko te tika papa so ba kotsa mutu bon ninga oloba makufa te bon ala prophète de la nation yo quand tu vas prophète ba kufa bon et après na mutu musu c'est pas kufa na bon mona tambola be matelema o ba benga be madula mais c'est que bon tout ce cas prophète de la nation on a parce que un serviteur de Dieu non un serviteur de Dieu ti mon qu'il y a na undi maté pour abanda pe ki koza prophétie na été non zote so gaza prophète solo abanda na ngai pi Roger na tieye penza donc un exercice so gaza prophète na pi Roger na lo bana yo bete la yo biloko bando bota matino kola na zo lo bana yo so gaza prophète lo bana nga na robimiselo whisky na wana tambola na motuka yimune na whisky yemela whisky papa tanga na loba nga yo kasinga na zoba na loba mambo pona sentiment yo tuna ka grandeur n'était pas ngema makanda nga moko pi Roger na yamba ye epa ya maluma voka jour auto commémoraka mort ya papa Wemba mutu nanga PDG maluma voka abengaka na nganda na ye na bar na Israël référence yebika nganda maluma voka za nganda moko yambaka ba chel ba yana belé ba PD ba tonenga ba yana sikoyo na cadre ya promouvoir bar nde mutu nanga tela ke moi caché abenge ya bar ayara bar ayara na Nadej Kimana concert na yo na mutuka na ye bien bouteille ya whisky na coin abeta ngo nzela sozo kende bouteille ya whisky na mutuka na sima petit mo ba pembe avandi wana nzele avanda wana c'est quoi ça protocole c'est buya kotambola yemo siko nzambe vie penda na nganda
akosa komela 20 mais na mutuka whisky ezali via ye na nganda wana feza ba alcool ya 0 azoluka na 0 a eza ba biloko oyo za ba 0 alcool yo bosani Black Label bon vers la Black Label on est en train makasi yo bosani Black Label ya melaka ba Eva bien Black Label pemeni ya melaka ba Eva eza na alcool te ta jansi yo mona te biloko jwana sala za quit ya bonzambe quit penza donc quit mutelobisake ba n'importe quoi quit mutelobisake bilobela quit o mutesala ke mambwana sikoyo ya des siko komona ile pa na alobi bo solola na Denis bo solola na frère Patrice a regretté qui nenge frère Patrice a réagi qui a bien zana ba AN parce qu'au moins que ba AN a c'est limite très dangereux de mon jansi au moins dans la vie moni soki mutu malamu ezala bangomi bale baba sala nzala s'il vous plaît mutu ebongi autanase amata mais soki mutu auti likolo aokita abambana mabe eza ndeti John Ozoloba abambana mabe yebina nzambe asi abwakisa ye nzambe ayebiete pe atira jamais osalela nzambe est-ce que yo kote ba prière olandela ke ye nzambe atika ye balobi nzambe alobi bible lobi tokoyeba ba faux serviteur de Dieu na misala na bango un bon serviteur de Dieu muto nzambe benga akoki ko se comporter tel lokola tonton ana est-ce qu'on a lobi boy obi ke na mboko ba sala nzambe baza tozana ba pasteur Kabundu Walesa tozana ba docteur Israël Sambo na église colonne de feu tozana ba prophète Emmanuel Dodipe voilà tozana ba na ba frère Patrice Ngoy Musoko tozana ba maman Sylvie si de Jiman Pata tozana ba pasteur révérend Moïse Kitoko Israël bana nouvelle Israël na Barumbo tozana ba sala nzambe au moins musala nzambe et c'est un terre tout bozwa bo calculer donc au moins un comportement mutu au moins on a qui on a musala nzambe mais la lobby boy oyebi ke bitumba banzoko ba fourmi ba kotaka te oye comme bitumba basala nzambe mibali te yaza musala nzambe te nga piroger non nga piroger naza chrétien j'ai beaucoup d'estime du respect na basala nzambe nyonso to basala nzambe bambote na bino sika botala nga pamba te bosambela pona biso boteya ka biso mateya omoni ngongo to lo babu basala nzambe bana ba jeune prière basala nzambe ba mata mangenge nge bangomba ba oke kolukeluka elonge nzambe ba luka neni ba koteya bana na nzambe batika mabe ba la nzela lobiko prophète de la nation pas préparer réveil nene te yazo préparer des concerts te yazo préparer concert te veille penana matete yazo préparer concert d'abord pour votre information et si on a dans l'église on a matete oui que ezalaka café géant nakala te café géant ezalaka cabinet molili voilà cabinet molili bara bachel esika bachel ba ya purifier déjà esika bachel ba ya basala buzo ba sala makambo na ya purifier un serviteur de Dieu alors là ba biloko ala tangonde donc botutu nyonso o etikala ona yongo ba botutu cabinet molili elata prophète elata puissant koleka mambo omoni mieux tata ndenga zaki ne kutu na motel fikin les wana kutezaki ta moi bien de pas na cabinet molili vine nyonso koma molili ya omone longine molili merci qu'on a lobby boy comment okoki kozala moto compréhension à niveau frère Patrice Ngoy Musoko a mosala nzambe oyo monde reconnu mondialement par rapport ya ba prédication na ye banzembo na ye ebongolisi batu mitema batu bazaki kosala mabe batiki mabe bakomi kolanda nzela nzambe à travers banzembo ya frère Patrice obi nzembo frère Patrice mobe ndapi Roger Bixan na malade ngana komisi yo mokeli na nyonso ngana yembeli yo mopesi libala kumbama kolo netolama kolo netolama tikana yembela yo mopesi ya bana tikana yembela yo mopesi bambongo kumbama kolo kozaki na maladie ni ebikisaki okune zaka kumama kolo mopesi na mabala komban tango zokumisa nzambe
Hein? Maladie kaka ozobela l'homme sous fièvre, l'homme sous typhoïde, et l'homme ozobela on a souci. Tant on va dire que banze ma frère Patrice. Parce que bino mamanzaka bino banzo il faut décider ni. Non, tu décides le côté pour toi ne le ressent, on a été déjà za brebis égaré. C'est ça qui le rôle à l'homme sous Yannick Bongondo. 3 fois mobile. 4 fois mobile. Là c'est 3 yo mati 4 bino de bolingare. C'est ça qui vous tuer. On est en s'attaquer na. Mais mutozo le banaza déjà égaré. Tout ça ne le ressent, n'était pas déjà, il est perdu. Dans le Bible. Asa prophète de la nation à Salamakambe belé na mboka o. A prophétiser là déjà Ngiama Makanda. Yo mutabon zo douter. Ko mama ko mama masia. Mon pesina libala masia. Ko mama kolo. Yo ko banzembo yo. Ouais salama. Faut Patrice Arimba. On m'a dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me répétait, il était tout blanc. Jésus n'est que juif, qui n'était pas de ma race. Oh, moi, ce que je sais, il est mort pour moi. Mais Hollande d'abord prédication, puis à moi, c'est à donner les. Maman, nani? Maman Tina. Na que la maman na mawa, ko vana na mutabo, maman na mutema. Ko vana na mutabo, maman na za mutema. Tina nanga, Tina na. Oki danze moi. Ils ont mérité. Ouais, ils ont mérité. Eh ngaye. On dirait balula kingana masque. Tango masque ke libale mwangani. Ah, motona lukaka yeyo. Teo zambota na lingaka yeyo. Parce que yo il y a donné les signes nous comprendre nze moi. Azinze ba vérité, ate ba malobana buzoba nkati. Mam lobani yo ki buzoba yezo lobe ayembeli mwasi. Eh ngaye. Betanga sekine na tina. Tina la na tina. Tala ba venture. Tala ba venture. C'est pas pese mwasi na tina. Tala ba venture. Nzamba pesa. Ya koma omoni ye. Ya menga bienzi mone mabe. Nzamba pesa ngai tina nanga na tina. Kasa to flatter mère abatu po abi ke buzobeleke mingi tika flatter mère. Yo muzo. Yo mona vidéo mote kazo me la mère nzemwana mère a fiontele ko to mère a te. Omona ngote mère va na kit. Mère a te. Kasi basi bazaso ba sepela roza pa fente lo wa. Ayebi gazo kosa ye. Mosala nzamba kosa. Asa mosala nzambe te papa. To olonganga te banda le ti lobby okolonganga te aza mosala ya nzambe te aza mosala whisky aza mosala ya pétage aza mosala ya trouble un mosala nzambe koza bon papa un mosala nzambe après ça combien aza na don nini d'abord aza na don ni pour prophétisation a prophétiser nini ya solo et salama ah mamebele exact. Exact. Il y avait un abisso les pacificateurs. A prophétiser la nike ba okangai. A obima. Te mon prisonnier nyoso to abima. Yo so mona prisonnier kufa na prison. Prisonnier nyoso to abima. Papa professeur zele loko oyo ko sala mateyo lobi salami. Prisonnier nyoso tout ça bakangi asambaka pe abimaka. Siko po bakatela ka mutu. Makambo oyo ya deni alobi pona Mosela Nzambe, collègue na frère Patrice. Collègue na été. Ezali ezaka kozanga. Denile saboende kozala na regroupement o bango bazalaka. Ndeko nanga. Makambo ya zo bana komba frère Patrice ezaka kozanga bo moto. Ezaka kozanga Saint-Esprit. Au moins soza na Saint-Esprit. Saint-Esprit ko guider yo et ko l'accent nzela. So tali vidéo wana. Batuna frère Patrice likambo mususu. Ah oh bah Lucien Bachi le roi va tourner maman donner les sabali. Ah yo mo lobby au moins que ça montage. Si vous yo so za mutamayele. On comprend que ah c'est un montage. Yo dit combien de montage va monter là puis Roger. Bazu une vidéo mo ba monter les kamobe ndeti ngam tuna loba. Mais ngam na moni que ça montage. Na ce qui na rare. Et bon yé penza so za mutu. Oyo azana ba faculté zo sala. Tant moni vidéo wana. Pour avoir une chaîne, vous avez marqué, c'est une vidéo déjà illustration déjà. Illustration c'est un son. Son. Batubata le loco batuna qui frère Patrice. Na oye mutuana aza opété. Berliv, manifeste-toi, c'est important parce que nous avançons. Je salue affectueusement Junior Mobulakani. Siko yo soki lelo
prophète de la nation a décidé à bimisa à 1. Abimisa. So ozana ngo bimisa. Et frère Patrice. Bimisa. Nga na oyele ba vidéo na onyo surtout. Na omitakala ba publier yo. Denis Mutaka. Te. Pour frère Patrice akoluka banda lelo ti lobe ozwate. Frère Patrice abanda musala nzambe banda pour la et attends mon côté. Attends mon côté, nous sommes prêts. Bimisa. Bimisa Zozwe. Bimisa. Zozwe. Elongit. Na ebisu ezama moto ils ont insisté. Zozwe. Akepe na poto penda ba lamba e bazongise me mundela kokite. Yakenaki côté yakena makamona te. Akena côté. Ye makamwana ebindeni na ba combattant fallait bonya te penelo wa solo. Pour mutozo bongisa bana nzambe nzela. Dans la parole de Dieu. Parole de Dieu, il y a dans la parole. Il faut la banane on va combattre, à prophétiser les combattants. Ah on est bangisa. Ndana après, ayana ngo nga piroje na ozela moto. Teza mamba wenge teza penda nga piroje na zozela ye aya. Akozo frère Patrice te. Papa, frère Patrice. Frère Patrice mtemba bonjour na mboko. Aidi kabala nzambe. Mine. Bonjour. Ah, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je vous envoie mes salutations. Le nom de Jésus. Comment va mes frères? Comment ça va mes amis? Je vous aime de tout mon cœur. Saluez les frères et sœurs. Respectez les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, au monde marambo nyonso tout au monde. Te avant tout na on parle limisa moi marambo tout au monde. Frère Patrice Saïma ngo déjà. Mon colonna soka, mon colonna samo. Mon colonna suka mon colonna mawa. Ya moto mo na souci oye mabna. Mon colonna suka yango yo. Frère Patrice Saïma peut sous confusion. Confusion yango yo te. Frère Patrice, Marambe Belé. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. L'église pétage. Église l'église whisky. Pasteur à langue whisky, à une église. Eva. Eva. Comprendre. Donc, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. L'église a fait partie de ce na kende ou pas, na to sara nzambe. Okay. Partout nzamba zali. Nzamba zata aweska to vandi na yo. Siko un message pour le prophète de la nation, mais na rappelé que amela whisky amela Eva, il a 0%. On n'a pas ce message. Message na opé ça papa okomi na suka banga nzambe. Suka ndeni zolo. Moni banga nzambe, banga nzambe. On t'a se rajeunir bon yo lo ba komi na suka. Se rajeunir nini, tampos aussi la té. Parce que bisouza ma mbacha na nini yo système tampo ala yo simba déjà pour na omoni data na so tali bondira za cercueil so tali ka elongine boy obi ke bana mike ba ko tali deux fois te bana mike so ba tali elongine tata na ba olala ke na ba fête za na bana pe te bana mike ba lala te tuna oyo mona bato bengisa na banda kuna bon babengisa te po bana ba olala te elongine za wa zombie et l'on est dans le zouezoué. So, tel monde a rappelé que c'est un danga. Hein? C'est un mourumba. Et l'on est comme le mourumba. Badanga. Banino. Tout le monde sous donc, l'on est c'est mon tatal en oboye. Donc, on va muto ba beta et kake. Obe muto yo asi apola bamboma ye. Yo denile sa vandi a yo vandi au lo ba marambolo. Azanan. Azam masana ngai biso na biso ta pétage. J'ai cherché le monde. Ah, il y a un monde na biso, ah, baki abando sambo aneka chaque jour. Masa na ngai biso na biso ta pétage. Nenga zawa nako to bando binganeka. Pete biso mi balette. Pete to bando pétage na biso. Yo moni bozo comprendre vision na ndete. Vision na koma kisengi. Pete vision na ngwana te. Ils ont un message oyo. Selon Yenenga Lobinza Mapesi, Azukende vers bateau,
basumuka aibindeni na ome mabao maleme moko na nzambe eleki makasi ane bomoi na yo lelo luka kimia na moto nyonso petolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal ya nzambe koya change bomoi na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo neti kamite ba convention ezobanda ba événement ezobanda soki denile sia futi ana mbo ngana ba futa biso pa ba chaîne ya ba futa biso ba $30 Frank Stema ya futa biso nyonso to ba $30 ngana zala jour na sala émission pas faire Stema Frank Stema nazo bima Frank Stema zo silikela mutu na ye boniko tindela mbone na M-Pesa zo tumusanga to zo benga pamba denile sia $30 30 yemo pa ndimango boyo yemo ndimango olandegete yemo lobeka senga ba $30 $30 yo lingo wanga na yemo mutu ndimyango asenga ka ba $30 biso to senga ba $30 ndenga na za sena sisi mission Yannick Bongondo pesa $30 nanga tranquillement ndena sala yo même prena denile biso tout Mosaka dani Kisinjora puis Roger mwana mboka biso tout 140 zora tena ba 140 comme na mbongo ebele sendeni biso tout ba $30 na deni wana na Mosaka na puis Roger na Kisinjora ba tout ça là to les gars internet $30 mais sikoyo na corporation na bino ba porter parole ndebo corporation na ba deni les ya on a lobby bo muninga na bino ndeko na bino ba deni les kofi na aéroport nani Nyamakor nani collègue na bino comment ni Nyamakor isalni corporation na bino bozalaka ne bozalaka bongo ba Dadi Moula ba Francis Dibaya ba Landry japonais ba Nyamakor ba beti bino sko corporation na bino bolobi ni jansi yo ngolo ba yo nengo zano beta nyama te olobi bien nyama ba beti nyama te porte parole na kombo ya Nyamakor ya Kofi Olomide na quartier la aza nyama déjà olobi ka aza nyama te ngala lobi te ka aza nyama na bi kombo na ye Nyamakor et bon la liste na bino ya corporation na bino kombo comment les yoka olobi bien Nyamakor donc corps ya Nyamakor eza nzoto ya nyama donc ba beti nyama na nzoto yo ninga na loba chasseur kuta zo kende zamba roboma nyama bon so ba beti nyama to pe na bona neti mikolo ba soso ba mona pasi ba ngombe ndeti lelo côté na bon marché ba bomi ba ngombe fort bon on va peut-être kombo biso to yebi officiellement na corporation na bino yeba bien ngaki d'abord un corporation biso to za na nyama ti kada peut-être biso to bien na nyama na ba porte parole ba leka na télévision to tika za jamais na nyama za na zamba nyama za ba za na ndenani na biete corporation mais comment ba kan na yebiete muto tanga na utu na biete na ka ne mutaliboma mobe mutuma azoki liboma comme soki japonais c'est japonais na ka se trouver na japonais malade na benga bitenga te nyam ba bisinga o mutaliboma mobe soki japonais abe liboma te azoki problème izaki malaria binois oui échapper donc pour dire que so ba beti nyama pour ça nyama na lobi bon yoka na et pas Kofi Olomide ba porte-parole nini oui Kisinjora na leki na so atira na poto comment nan acha pe mandefu comment nan acha ka to mandefu bota madana forme na est-ce que mandefu zo cha comment ne oyakaka ala couleur ana teint amona les mots comme rouge les mots jaunes na comprendre un peu couleur na epete na ebité wana oyo lo ba o wapi atika na poto boy merveille rambo voilà comme voilà comme rouge comme nini oui les mots soki na mona les mots comme rouge ne longi les mots jaune na comprendre un peu couleur n'était ba porte-parole oh avait na biswana ya Montfleury Kisinjora bon mikolo sangoni no yoki ki besenganda beti mutu na aéroport na yoka ki ke besenganda beti nyama mona aéroport ke nyama ona a defia ki besengande avec yo besengande na bobeta yo bobika bambwa pele mo baza da ba grimace bambwa ko sa mo mutu le ka ganga wo siko tangu opusa pemela mutu mutanya tio libanga mbo kimi donné na mona ki besengande na oki sango ke besengande maître besengande ta mettre maîtrise bon ya calme yo nyama ok ko provoquer est-ce que besenganda beta musique
Mambo biso ça les amamba musique. Besse nganda beta musique té. Asa ne sécurité artiste na yé, abate l'artiste na yé. Yo kamata kende ko finga yé na internet. Olo bana yé o robeta yé d'ailleurs. Pe mutu elo reza très méchant. Combo mo ba combo to ba benga biso ndeti nga pi Roger Boy. Combo na nga mso ezalaka. Oyo famille na nga pesa. Kasi ngo na tunu na corporation na bino nyama corps comme on ezalaka nani. Il faut le gars nyama ngo otuna yé. Nasko pi Roger na la combo na nga. Sko bese ngande combo ne vina bese ngande ba londo. Ya famille na bango, la mcheza komba papa bango, la mcheza combo ne vina ba pesa. Yo kamata oke ko sango bese ngande ba loto. Ya. Mutu mo te autika la ko sepela ba bebe sa combo ne ya famille. Oko mutu combo ne bese ngande ba londo, yo so benge bese ngande ba loto. Ba loto d'abord ça no benga. Nyama no zo ba nyama. Na lobi nyama te, no ba nyama corps porte parole. Nyama on si quoi que benga bese ngande, yo bese ngande ba loto no bino na corporation na bino ba aksa bongo, décision ni bozui. Bravo. Il faut corriger Nyama. Nyama il faut son moto. Bon, ça n'a pas tout mususu, moto est salarate. Oya maison mère ba beta yo ba tchaku du tina makala. Maintenant ya maison mère. Azo le coup yo mal à l'aise. Nanini pour na voyager kana sala marabanga normal o yo ta salate. Ya mais prochaine Sony. Eh, le pang Antonio ya kota tam kolmo. Yo mona ba photo ne. Atam kolmo de ya kota le pang Antonio. Azara ni nyamango. Non nyamango azane ka mutu mo sa to na rep. Azu téléphone azo filmer le roi ba fanatique nyo so ba filmer. Il y a le roi de la foi à Qatar. Puis Roger Kende représenté dans les combats. Il y a Dubaï. Voyage accompagné il y a Kenda dans Nengene Kandenge Bangelan Moulenda Kenda. On a raison bien foutre dans Nengene. Voilà, Bangelan Moulenda Ndeba Kenda Rosomba Biloko. Ndenge ba basa bien oyo ba Kenda Rosomba Biloko na bana ba ni pas Kenda. Et Thomas Kenga pe na ke maramnanga. To kinda avion moko. Parce que y a beaucoup Sabino qui rassemble ta. Oui, il y a des pour ça peut information en français. Vous blaguez avec les Français. Ça c'est blague avec les Français. Mon cher ami. Il y a d'abord une mentalité qui est motorisée. Et bon français non oui. Puis rejoindre à la fin de notre entretien. Donc ben là nous on répond avec tempo. On a bivé tempo. Zouzoui. On a bivé zouzoui. Donc Joana wa pété o azobungi sabana nzambe prophète de la nation d'Abimsi et sanga prophétie moko apesa pour la nation oyo yo d'abord ozocha tembe ozwango mikolo utazo senga ke no mona président Tshisekedi nenga bete kara vous blaguez avec le chef de l'état président zo bete kara président makamuna ya minene pona mboka ba projet minene pona mboka yo lingo ça a que ça na prophétie pe pona mboka il faut moni ba prophète nyonso to lokuta ba pasteur to lokuta lelo ba sila ba bunga mususa yela bino o soki nini o neni chasoi wana zakani mususa yela bino chasoi ezakani lubwaka mai au éveil patriotique. Ben là, on éveil patriotique. Et on est à la fin. Merci à notre chers téléspectateurs. On va se séparer là parce qu'on a lire où vont les choses. Si on n'a pas battu. T'es net ce que le. Pourtant, il y a le gars, il y a mon angana zalam ta blague. T'es na lobby boué. Ben là, on éveil patriotique. Et Kenda. On a dit éveil patriotique. Moko. La République démocratique du Congo. Et puis, il est vivant. Il est toujours en forme. Nan. Viens à Bissou à Seka. Merci. Je te laisse le plateau parce que namoni ozuke nanga chasoi. Ah. Chasoi wapi? Ah. Wapi chasoi? Chasoi. Wapi? Mamina chasoi. En tout cas, merci Nandenge vraiment boyamba ki mon mboka pi Roger vraiment numéro n'angez aura plus de 143 9 98 12 30 62. Pino tout bolanda pi Roger na pesi bino mbote. En commençant par ya Théo Zambota, moto à dollar et la té, mon colonel Frank Ilanga ordre national Nandinga ba Kolwezi na pesi mbote na nga epa ya boss Tosha Kitomina. Oyazana qui kuba dollar, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Mbote nanga et pas maître Hugues Pouloussi Eka. Tout est possible. Ya maman na biso, mbote sikozo tala biso. Mbote nanga na Londres et pas ya Gauthier Mascotte, ingénieur de banque.
Teddy Monzele masananga na Londres Teddy Monzele bambote nanga pa Ginette Mbala Kelimbala bambote nanga pa Brina Loïse na Belgique c'est le fumu de Parigo et bambote nanga na ya Willy Pensienne Dr Ig Malongi bambote na yo président Peter Kamba na France wana bambote na yo boss Pablo Kini dispatchant na Luanda le meilleur déclarant mbote nanga na Kinshasa et pas MD2 business Fiston Ituku na président Bruno Lubika mon propre mbote nanga na président Didier Nzaou fumu ya héros Didier Nzaou binotu bonheur mavinga ba mbote na yo mbote na Yajan Souka vena msa Bogar ba mbote na yo ba mbote na bato tu ba Beni Lokaso ba mbote na bino vraiment bino tu bolinga ngai na musika ba mbote na Pati Bongongo un bon cœur Pati Bongongo un bon cœur si vous avez vraiment ba mbote na yo to bosanité bah les amis de Piroger bah Cléo bah les amis de Piroger nyos ba merveille voir ma Piroger les labino à trop de ton monani balasika allez bon vent héritier Watanabe stade de Marty jour à Noël batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers bah invitation en bois netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier bah invitation en carton n'a pas follow lango jardin de Dieu invitation à boy bon moi mukolo fait tilata mabe maison divers à Bossali Binote à Tcheli Binote promotion ngolé à Pamba maison divers bah n'amboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!